Grasson qui a été votre maître. Oui, c'était comme un père pour moi, un père et fils, quoi. C'était comme un père pour moi, mais malgré qu'on est plus ensemble, mais bon. Des fois, je pense à lui, il me manque des fois. La confiance et la longueur du temps. Phénomène boule, voilà comment c'est à grandir. Hein? On perd. De Grasson qui a été votre maître. Oui, c'était comme un père pour moi, un père et fils, quoi. C'était comme un père pour moi, mais malgré qu'on est plus ensemble, mais bon. Des fois, je pense à lui, il me manque des fois. La confiance et la longueur du temps. Phénomène boule, voilà comment c'est à grandir. Hein? On perd. Bonjour Bandeko Balandia, analysons avec Gilmas. Mbote nangai et pas ya Claude Musikani asiko zali na pesi mbote ya trop nouveau novice officiel bambote ya trop Irène Mabweni bambote ya trop asiko zali Patricia Edouarda Mami Sadiki Edwige Balungasana Galo Gokasa Mackenzie bambote ya trop na bino nyoso en tout cas à grosso modo ozala na Canada ozala na France ozala na États-Unis Brésil et puis bozobenga na Argentine merci bino bato ya Afrique mobimba Europe ozala na France Belgique Londres Allemagne Irlande pe merci na soutien na bino na Asie côté kuna na Japon kombo na bosani en tout cas merci na ba appel merci na ba conseil na ndenge tozotambola kaka na chronique na nini analysons avec Gilmas. Noti kolanda émission ya vie moko boye na poto alobi aza kosenga na faire gola soki moyen eza aluka batrace ya aluka moyen ya okende ko se réconcilier na wera son baza ko regretter komona ete faire gola za ko fali pour nani erijota na baza ko évoluer mbangu pression oyo erijota na baza nango lelo na musique ya Congo ezo bangisa pression aza koya nango donc aza koya avec mupepe moko ya sika oyo eza ko captiver tout le monde alors bazolo baba place oyo loyenge mouvement chaleur oyo Erichaza aza nango il fallait faire ndaza la place wana bato ebele baza ko sekete ezaka mutu moko te baza presque 3 soki 4 o baza ko loba même chose alors faire ye moko ayebina eloko noti ko lakisa bino awa faire alobi azalaki pona ye wera azalaki comme papa na ye malgré bakabwani alobi parfois il me manque donc azalaka na souci ya Werason azalaka na souci ko zonga na maboko ya Werason mais na ebite soki nini ndesalaka ye soki azana niveau ko benga wera papa c'est comme papa pour moi c'est comme un père pour moi pendant que baza pe na âge ya malonga te ya grave ba 10 ans ba 9 ans différence entre bango mais aza ko wera comme papa ça dit beaucoup na mutu oyo ayebi aza ko yekola ça dit beaucoup mutu aza ko réfléchir beaucoup akoyoka langage ya faire gola wana et puis oyo eza makambo ya sima tangu bakendeki na Bercy faire ye moko aza ko benga mon père donc makambo toza koyoka lelo bandeko na ngai na makambo toza koyoka la fois passée transposition ya faire wana eza dina ba quelque chose ya ba entourage soki eza diamba te na kolobeza entourage parce que ba makanisi ya faire des fois naza kozango lokola ya Tshisekedi Tshilombo président na biso ya Congo na tongo akoloba boye na media lobilika mumususu na poko ape lobilika mumususu faire ye moko aza koloba wera na ezana émission faire azoloba azalaki na ba difficulté ya koyemba na bandeli wera mutoze ko pese ba technique ya koyemba voix na ezalaki ya kokauka mais wera aze ko pese ba technique ya koyemba aze ko pese ko l'accent ndenge ya koyemba ba tongo ye faire ba émission ezali mais lelo faire azoloba ba format yete pendant que na ba émission eza ebele skaza ko reconnaître que wera za formateur wera pesa ye technique ya koyemba alobi biepe wera zalaki déjà na ba expérience ebele mais lelo zomona faire na entourage ne mobimba bazoloba c'est grâce à faire nde wera aza wera lelo bazobosana ke wera oboza kwaza koloba azala wera avant faire asala makambo na wenge
koleka même bato bazalaki na wenge. Mais un petit oyo wera zui asukoli akomisi mutu. Un petit azalaki mwa azalaki na avenir était. Azalaki tamusu avenir akoteka makala. Mais wera zuye asalisi ye amemie ba place amemie mikili akotisi studio. Lelo bagolwa bakomi kore ignorer faire bola ye moko za ko ignorer likambo wana. Bandeko nanga tozonga kana kibomoto. Faire aza kolela lobi wera aza vieux jaloux. Aza koloba pesa koyoka soni ke wera zoye ba musicien. Ndeko nanga so bagolwa bino batu boza mayele. Entre wera na faire nani mutu azwa ba muninga ba musicien. Tangu faire azo banda orchestre na eko banda jet set. Ba musicien nyonso wana, ba musicien maison mère. Musicien nyonso ezala nani oyo ya nani oyo Mark House aleka na maison mère. O drummer ya maison mère na ba nani oyo so nani. Ba de Gaulle wana barizia gola bango tu baleka na maison mère. Ezala pe nani oyo so nani oyo oya otipo akima na Montréal wana. Nicodème aleka pe na maison mère avant azonga maison mère aleka na maison mère. Donc faire ye mutu ayiba ba musicien mais comme ça wero ndire mutu azwa ba musicien na ye. Pendant que batu oba azwa bangonde bazonga maison mère. Mais asala ke wera mutu azwa ba musicien. Monsieur Botali pe na orchestre ne tango aza koloba wera azwa ba musicien bozo kuta Mark House azala na maison mère azana kati ya orchestre na ye bozu ba limousine ba Ferrari. Tango azoloba wera azwa ba musicien mais ba musicien wera baza kuna na kati ya orchestre na ye alors ba makambu fera alobaka ngana alobaka za vraiment Tshisekedi sika ya musicien. Makanisi na eza ya Tshisekedi musique. Donc président donc makambo alobaka on dirait Tshisekedi kaka na tonga lobi boye lobi kuna koloba makambo susu. Wera oye mukaza koloba apesa ba technique ya koyemba wera. Mais we bango ni bazolo bango nde balobaka wera ebi koyemba te. Muto ebi koyemba te mazo pesa technique ya koyemba. Muto zo benga jaloux yo muto yibi ba musicien. Mais zo benga yo mutu kuna jaloux. Mutu yozolo bazal azal kulutu aza papa na yote lobi oloba kobenga tie papa ka mukolo moko te mbalebele na ba émission olobi ozo lokola papa ozwaka lokola parce que comme un père ozolo bate c'était comme un père c'est comme un père pour moi donc papa aza comme un papa pour toi mais lobi kuno lobi aza yaya Koffi Olomide akena Adidas ya faire Kosil sa ya prestation ya Koffi Olomide faire abengi ye papa merci papa na bosolo azoloba bango tu baza ba yaya sika mutu wana ake kotia sima na ye ba mobola tetinde balobela ye sima na ye kotia ba tonto promo résultat nini nde toza kozela epa ya faire na batu wana ye moko nanu makambo aza koloba ezoyebana te mutu na makolo penda ozoyeba te sika ezali boke na gauche ozi tonto promo oke na droite na ye ozi soki nani mobola teti diamber bozi pe ba Mark House ozi pe na ba Trésor Congolo. Résultat nini boza kozela na groupe wana soki eza résultat catastrophique te boza kozela nini ndeko na ngai encore une fois doit faire un effort ya kozonga na makolo ya wera pona a évoluer bino se bozo kanisa kozonga na makolo ya wera nde bakobanda kolia place moko te eza na sens wana te a reconnaître loboko oyo esala ye a reconnaître pasi oyo wera sala po azala esika aza wera a imposa ye grapo na yende jibe akima po wera eko imposer ton ténoriste mususu otikala okende na poto te otikala kozala na passeport te otikala kokota studio te wera koti yo studio asombelo passeport ba visa ba avion oke na poto hotel ofandi ozalaki koyeba pe mutu te mais lelo wera mutu mabe yo sele yo faire ozolanda sele yo to mutu aza na carrière tende okomi kokomisa camarade olio ta la place carrière noza kokende ozaka ozolanda mutu aveuglement ndeko nanga faire changer comportement okomona ba réussite na yo na carrière ndamtu na bino Gilmas on a lobaki te vient nga Daniko na niveau ya Admintene Bambo Théâtre on est ensemble ndamtu na bino Gilmas.